Mbote bandeko toye lisusu ya solo bongo penza toye lisusu kotanga les saboteurs de l'authenticité. Les saboteurs de l'authenticité. Yango solo bongo ndeko esengeli na biso toza na sanza ya vita kimpa esengeli na biso to tia loyembo ya bakulu na biso na yango tobandi nano oyo bayembela bakulu na biso nyonso tozali bongo solo mpenza na mbili ya mpasi matondo. Na nzela ya koluka solo bongo mpenza kivwama banemi na biso bayaka solo bongo mpenza na mokili na biso na nti ebeko ya Afrika bayaka solo bongo mpenza kobundisa biso mpona komemaki mivwama na biso mpo eza mema bayaya na biso oyo bakenda bongo solo mpenza na bolumbu solo bongo mpenza bakulu na biso babunda kasi bingunia na biso balekaki makasi mpo bayaka na minduki ya moto. Bakoko na biso babengaka solo bongo mpenza baancetre na biso to bakoko na biso bakulu bamwela kongo ya solo bongo mpenza bakoko na biso bayokaka elelo ya bakoko na biso epi bapesa elikya ete tie lulu elikya. Ya solo bongo pena bokota na mokili ya mputu elakisi mokili oyo bazanga eloko oneti awa na Europe esika tozali bazanga eloko kasi oke na solo bongo pena na mokili ya Kongo esika bokomona pena bwanya ntemo lumière epai ezali mbandu zingi zimeni vyoka epoke na baepoke ebele to basiècle na basiècle na monoko bapaya eleki mpenza. Ya solo bongo ya bandeko kati mwa loyembo po totatama na kotanga mikanda na biso ya saboteur de l'authenticité na yango esengeli na nga solo bongo mpenza namilakisa epai na bino ngai kombo na ngai Zikoti Mayuma tembo ya mwanda tata na mama na ngai azwami solo bongo mpenza na etuka ya Bwende tata na ngai azwami na etuka ya Kindamba yango nga nazali Bwende Kindamba. Kedika kibende bampangi mwana Kongo teka kabaki la mvuvu bayitu ya bantu yandi binda meno mukikisonga evo mukikisunzila idina mono imwe mono Zikoti Mayuma ngudiame vuilu mvula la Bwende sediame vuilu mvula la Kindamba idina mono imwe Bwende Kindamba pamuta bayaya yenge kieno bandeko basi be bandeko mibali losako omboka bino esika bozwami matondo esengeli na biso ete totanga bongo solo bongo toko bandela oyo totangaki mbaleleki nango nalati maneti mpona zwa mokokoso te na makomi mpona azali kotanga ya solo bongo tomonaki esika wapi balobi na biso ete confusion mpenza ezalaki na kati ya mokanda oyo yango totangaki yango sikoyo tomonaki ndenge elongi apesaki biyano na ye na ndenge alobaki ke Emmanuel, Samuel, Daniel, Michel, Gabriel, tous ces noms qui terminent par E, L. Donc, entre parenthèses, le mec on Dieu, sentent le Moyen-Orient. Mais les noms qui terminent par IS sentent les latins comme
Bratis, Regulus, Ignatius, Romulus, Jésus, Fabulus, etc., etc. Ainsi, Jésus n'est-il pas un prêtre romain, du Dieu soleil christianisé? Voilà la question. Et yakiwana, fable ou réalité? Yango, jongia kongatuni, ezali fable to réalité. Bato batanga, La Fontaine, on a Château Thierry, bato France, Château Thierry, on a mikanda ya comment, benga kango fable. Donc, les histoires racontées. Ezali yango to yango te. Na yango to sukaki wana mbaleleki yango mbala oyo to kotangela bino Jésus toza toujours na tango na biso démystifier na bossa na te sengeli na ngai na tanga chapitre monene, oui, démystifier la Bible. To komi bongo solo bongo penza na mokanda na biso ya tukumisato na mitano bongo to kolanda bongo nzela ya libwa esika wapi balobi Jésus n'est pas bon. Yesu azali malamu te. Soki nakoki kolimbola bongo na monoko ya lingala. Kedikaki bene bampangi tu tata mana mutanga les saboteurs de l'authenticité. Boba vweza le sens lueto kinkulu kieto. Na baloli les saboteurs de l'authenticité na ndenge nanga na Kikongo. Tunatanga mukanda wa makuma tatu yentanu mboki tuna baka kapukia voix. Yesu kenombote ko. Total. Un jour, un homme vint et dit à Jésus, bonjour, bon maître. Jésus répondit, pourquoi tu me qualifies de bon? Personne n'est bon sauf Dieu. Et comme Amisro bon, dans Marc disent, dans Zela ya zomi na samboti, zomi na mwambe. Et solo pena mutumoko abengaki Yesu mbote molakisi na ngai bongo ya solo bongo pena Yesu apesaki yano ozoko benga ngai mutu malamu mpona nini? Mpona nini oza kotia ngai na esika ya mutu malamu? Qualifié. Qualifié. Ozoko tia ngai na esika mutu malamu. Moto moko te azali malamu. Donc moto oto yikoloba o aza na nzoto na musuni na misu ozoko talanga ngana azali kotala yo tozali bato. Yangona yalobi muto moko te azali malamu ana mokili. Awa muto moko te azali malamu. Ezali kaka solo bongo penda Nzambe sauf Dieu. Et comment mi solo bongo penda na Mark ndenge kotanga wa ya zomi na samboti na zomi na mwambe. Muku Mark ya kumi nzila ya kumi nsamboria na te kumi yenana. D'après ce passage de la Bible, donc, Jésus dit qu'il n'est pas Dieu créateur lui-même, comme à l'habitude de l'enseigner à l'église coloniale. Ya solo bongo bena to moni awa bena yezo okulu bake azali Nzambe te. Kasi tala bongo solo bena Nzambe ya bapaya oyo ya bakatolika ndenge baya kolongisa biso yango. Jésus refuse d'être qualifié de bon, car il savait qu'il avait lui aussi ses défauts à tant comme. Après la mort de Jésus, des apôtres pleins d'excès des zèles se sont mis à déformer la vérité et à nous présenter leur Jésus imaginaire, parfait, sans péché, bon, sauveur du monde et Dieu créateur lui-même. Waya, ainsi donc, wavuna yoka. Tant Yesu solo bongo penda, a boyi penda kondimake yazali penda, solo bongo penda, Nzambe, na sima ya liwa na ye, to moni batu portrait ndenge na ndenge o penda wale kisi mbeka na kondima, bango ba ye balobiko, azali muto malamu, muto ya bwanya, muto alobaka bosolo, bazo kolakisa na miso na batu, bango mongo baye bakanisi na mituna bango ndenge poto yebike Jésus eza na latin etuta kotanga Jésus eza na latin bongo sikoyo soki mutu abotami kuna na mboka ya Moyen-Orient oza kombo ba Jésus. Donc eza eloko moko cop na bango tobengaka na lingala facile dienda na bango bandeko. Les plus grandes escroqueries du monde c'est la Bible. Nduki donc baye bazoboma biso na minduki bakoko na so bazokobatela biso
bamoni moyen to bien bato baza bato na nzambe fo memela bango pe lokuta mosusu ya nzambe to tata na kotanga yango wana sikoyo longia kongone mwanda nsemi ne mavoyemba mokosi ya lobi ke waya eza lokuta moni mutu amona clair bate mona meso lobi eza lokuta beti so mona kikongo alobi wavuna vyoka soko kosi leka po bakokanga yo yango tozokanga bato to tata na kotanga tokomi na molongo na eteni na biso ya zomi. Jésus est la réincarnation. De son vivant, Jésus a appris à ses disciples que Jean-Baptiste est la réincarnation du prophète Élie. Il a solo bon bena Jésus na bo moinaye ya solo ayi alakise ba disciple na que Jean-Baptiste azali solo bon bena mo mutu oyo ayi kolata poso ya Élie mo oyo kolata poso azali Jean-Baptiste. Donc Élie mo Jean-Baptiste ayi kolata poso ya Élie. Eza solo bon bena na Matthieu zomi na moko totanga molongo ya samboti na zomi na mitano yena mo Matthieu ya kumi yemosi tunatanga munzila ya nsambodia na te makumi na tano. Ceci prouve que Jésus savait que ce sont les hommes qui meurent ici-bas qui viennent renaître. Après la mort de Jésus, Paul, déformant ses enseignements de Jésus-Christ, et s'est mis à prêcher que l'homme ne meurt qu'une seule fois. Après, il devient poussière de la terre qui entendra le jour du jugement dernier, où cette poussière sera réanimée et sortira du tombeau. Ozomona penake kuta ndenge ezali ayo yango balobi penake fo kokanga moyebi na eloko oyo amemelaki bino to balobi ke soki okosi leka tala siko ndenge tozokanga bango lilongi ya kongo nde mwana nsemi ndenge azokosalisa biso mpona kokanga bango. Tomoni na nsima ya liwa ya Yesu Paulo ndenge ayaki kobongola malongi oyo Yesu ayaki nango ayi koloba ke mutu soki akufi akozonga putulu oyo biso na kitongo tobengi zielo tozonga zielo putulu kokamwa donc sikoyo akozela kaka ti mokolo bakosambisa ye ntango oleka na purgatoire oyo biso tolobaka bato basambisaka na kikongo bato basambisaka bato baza bambenza bato bampeve wana baesprit wana oyo esambisaka bato soki okufi babengaka bango bambenza. Soki omoni mutu aza na kombo ya mbenza elakisi ke balobi ke ye mutu akataka makambo wana na molimo me ye bapesi yango na kimusuni ye tolobaki mbala eleki makala spirituel ezali makala pe yango moni makala wana spirituel eza nde babengaka lifelo. Biso sikoyo na bakongo tozwi yango na mokili ya molimo tokitisa yango sikoyo tolatisa yango musuni tobengaka makala. Sikoyo poke na makala wana bato bakomema yo kuna babengaka bango bambenza bacoup desi. Donc tokoloba neti bahuissier bacoup desi balezima banani bango baza na 4 coins de la terre. Donc soko okufi yango mona basala 40 jours awa tozoya kotanga pe koteya. Donc tomoni eloko moko esengeli ke tobongola moke toteya moke tolakisa baninga bayimboka oyo bazobunga nzela esengeli na biso mpe toteta ndike esika wana mpo kotanga kaka te. Donc tozotanga tozolakisa pe tozotanga tozolakisa pe elongi ya kongo alakisi biso biso mpe tozolakisa tozosala mosala na biso. Donc omoni na 4 coins de la terre toza na 10 familles bacoup desi balezima baza 10 familles na 4 coins. On a les 4 coins cardinaux Tunisie ya Zanza Kaselu Kadialu Kamalu Kanto na Congo Est Ouest Nord Sud Kaselu Kamalu Kadialu Kaselu Kadialu Kamalu Kanto Kaselu Est Kadialu Ouest Kamalu Katam Selu Olimbisi bandeko Kaselu Kadialu Kanto le Nord Kamalu Sud. Yango wana sikoyo eza na 10 familles na ndambo wana bitini wana nyonso. Alikuna sikoyo ba famille wana eza donc ba esprit ya mai, ba esprit ya moto, ba esprit ya mabele, ba esprit ya mupepe. Bango sikoyo bakotambusa yo bakosambisa yo.
bazotuna yo yo kuna ina mukili osalaki nini yo kuna osalaki nini allez mikolo zomi donc 10 familles oyo aza kuna na ndambu wana yo mpe okosala na libota oyo mikolo zomi na libota oyo mikolo zomi esali 40 jours yango wana sikoyo ntango kosilisa na basambisi yo babengi sikoyo bambenza baye kozwa yo bamemi yo na mokili ya molimo kuna bakomema yo na kavingi purgatoire kuna nde bakovandisa yo so bajije yo ke yo mikolo na yo foke na makala oke makala yango na babengaka donc makala bakateli yo soki mpoza mutu malamu ale yo kutu bakozela yo te neti bayaya vitaki mpo bafungi mbangu bango ntango bazwaka mbala moko kaka bake na bango na Pemba Kalunga bango basilisaki makambo na bango batala bango kaka bon yo walikambo toloba nosalaki mwa moke bon ozala nano mwa moke me mbala moko Pemba Kalunga ozomona totatama na kotanga yango balobi ke Yesu donc mutu donc azongaka poussière sima na ngazela mokolo suka bongo bakosambisa ye moni nene otoloba kosamba ezalaka donc esprit na yo soki etamboli wana ntango ekota na mokili molimo bavandisi yango na kavingi so bamoni ke bon soto mikolo na yo ekoki oyo batindaka na mokili ekokeli kuna na kavingi ale bazwi yo sikoyo soki balobaki na yo okokufa na 100 ans yo okufi na 80 ans okovanda 20 ans na kavingi bato batekaka bavi na bango to bayibaka bango koyiba na mokili to babomi bango na bato ya misala mabe donc molimo na bango bakomosalela ngo makambo mosusu bango bakozwa donc bakozwa yo bavandisi yo na kavingi ti bamvula oyo bakataki osala na galaxie na biso soki ekoki donc na surface terrestre na biso soki ekoki nde bazwi yo sikoyo bake kosambisa yo oyo babengaka bambenza donc bano baza na bakombo bambenza bozalaka bomona bango mpe ntango mosusu mwa nga mpe nayebi mwa moko aza mpe na makambo boye balingaka buzoba te soki yo ozalaka mbenza oza na buzoba tika okombo na yo ezokokana te na mosala oyo esengeli yo ozala na mpeve na yo ndenge esengeli ezala matondo bandeko totatama na kotanga yango wana sikoyo donc ndenge alobaki ke bako réanime yo wana sikoyo longi akongo asali mwa nuance est ce que yo sikoyo zelo wana sikoyo ndenge ozongaki poussière putulu sikoyo bakosambisa yo sikoyo bako réanime yo to nini te basambisaka mpeve ndenge nauti kolimbola bino matondo totatama na kotanga eza ekomami na Matthieu 27 ti na 28 ina sonama mu Matthieu mu voix na bulimisa bandeko ina da sonama mu hébreu voix makumole nsambo ya na te makumole yenana ekomami na hébreu bulimisa na bosanaki tangaki mabe ekomami na hébreu ya libwa na nzela ya tukumi bale na samboti na tukumi bale na wambe. Ici aussi donc le Saint-Esprit qui guidait Paul n'arrive pas à s'entendre avec le Saint-Esprit qui guidait Jésus. Combien de Saint-Esprit avez-vous dans l'église coloniale? Ah ouais, puis tout le monde dit que molimo oyo ezali kotambusa, molimo oyo ezali kotambusa Paul ezokoyo kana tena molimo oyo ezali kotambusa Yesu. Sikoyo molimo mosantu mbeve avelela ezali boni na bonzambe ya bapaya. Tokomi bongo solo penda na eteni na biso ya zone ya mitano isika tokotanga la grande religion dite, donc dite ITS. L'église coloniale enseigne aux négros africains que dans le passé, seul Israël connaissait les vrais dieux. Mais la Bible dit qu'à l'époque de Job, il n'y avait personne dans tout l'Orient. Et le Moyen-Orient qui était plus grand que Job devant Dieu. Or, Job n'était pas un juif. Il n'était pas un Israélien, car Job était un citoyen du pays d'Ut, où il est né. Il a passé toute sa vie en pratiquant la religion d'Ut qu'il avait rendu très sage, très agréable devant Dieu. Tout le monde dit, solo bon penda, bato balobi ke, ya solo bon penda, bamonde batang sa biso na Afrique kuna, bato bazana ba église coloniale, batang sa bango ke,
Israël ezaka yango moko penda nzela oyo eyebi nzambe kasi solo bongo penda tout le monde na époque ya Job personne mutu mususu tazaki na Moyen-Orient plus grand que o aligaki ya solo bongo penda Job na makasi kasi soki totali penda Job azali na ye juif te azali na ye Israël azali na ye pe israélien te parce que Job awutaki na mboka oyo babengi Dut pa ye abotami kuna alekisi bomoi na ye mobimba kuna mpona kosambela bomoi na ye alekisi yango nyonso na kosambela ya solo bongo babonzambe na bango kuna ya Dut pa ye ya solo bongo abotamaki donc yango ekomisa ye mpe motu na bwanya motu ya elengi na komona tata nzambe azali kosepela mingi mpona komona Job ezali bongo ekomami na Job ya liboso ya eteni ya liboso ena nda so na mamu Job ya ntete nzela ya ntete. Ceci démontre la haute spiritualité de la religion dite zomona solo bongo pena bo monene ya spiritualité dite ainsi donc ezaka Israël te eza na nzambe solo bongo ya solo bongo penza parce que esika nyonso esika nyonso na mokili bato nyonso na mboka na bango esika bavandaka badoraka bakumisaka solo bongo pena nzambe na bango na culture na bango spécifique. Donc ceci démontre la spiritualité religion dite. Ainsi donc, il n'y a pas qu'Israël, celle qui a connu le vrai Dieu partout dans le monde. Les hommes de toutes les contrées ont toujours connu et adoré les vrais dieux suivant leur culture spécifique. Les alliés, donc totanga, donc kita na sepo na boyi kokota mbangu po lungia Congo alobaka nyonso so yo milobeli tango kita na so tangi lisumba la mibale. Ozomona yango esengeli na biso totanga susu soki ya beti mo eloko wana tie mwa mungu na pilipili ale totangi lisusu sima tokozwa biyano. Tokomi na nzela ya zomi na mibale le jugement de Jésus. Tuna munzila ya kumi ezole donc le jugement de Jésus ça ambisa fumu Yesu. Au sujet du jugement de Jésus après son arrestation, en lisant la Bible, nous voyons qu'il n'y a pas de concordance entre ce que l'Esprit de Dieu, entre parenthèses, point d'interrogation, avait dicté à Matthieu, à Marc, à Luc et Jean. Un Esprit de Dieu qui est incapable pour un même thème de dicter la même chose à 4 écrivains. Vous vous rendez compte? Est-ce qu'il y a solo bon pena? Makambo oyo pena ozomona ngote ke bakomi oyo eza na bato mine oyo bakomaki oyo bongo nzambe pena solo atambusaki bango pena aza pena na makasi te ya kotambusa bango bazala na molimo moko donc eza kokamwa yango bato mosusu balobaka oyo eza nzambe eza nzambe eza nzambe eza te eza makambo mosusu eza nango nzambe te eza nango kaka ndenge wana omoni kwa biso awa longia Kongo ne makanda ne mwana semi akomi mukanda na biso ya makongo kasi omona bato mosusu ne bazo bima bato bazo bima onga kwa tule po tongo longia Kongo loba makambo kwa tule ndote bango balobaki yango te mais longia Kongo bima makambo kwa tule tala ba kwa tule ndo babimia lelo bato mosusu ya basalaka basimo na bundu ya Kongo bakenda kofongola mangomba bazu bafongoli mangomba basambela kuna bato kaya to ebite so neni yango na uzomona ke biso awa tozana longia Kongo ye azokoma azanika matani na ludi oui matani na ludi ezani eza porteur de vérité yango na moni azoko panza wa bible oyo azoko tela biso vérité donc yesko oyo azanzambe te po mutu nyonso ayaka loba makambo bonzambe evite azali nzambe neti yesu nde balobaka azali nzambe azanzambe te azaka porteur de vérité matani na ludi soki bongo mpenza azalaki na mokili oyo po eza na monga bato kosa biso parce que biso tozo mona na longia Kongo ndenge tozo tanga awa donc les sabotés de l'authenticité oyo eza mpevo oyo ezotwa disaye mpevo oyo ezokotambusa ye babenga yango matani na ludi le porteur de vérité yango na siko ya panzi pena démystifier la Bible kolongola makambo nyonso buzoba oyo bato bakangama na kutana baki boye tala kudisha basala boye bazomona ngo neti extraordinaire nzoka biso na bulunde Kongo to bato bakienzo la meso bafongola bango miso bazomona ngo eza lukuta moko bundu dia Kongo nde makambo
na epoko soko okoti bundia Kongo te ozana yoka kaki yungu po bundia Kongo de ekotambusa mokili bokoko bwa biso ekotambusa mokili siko nde toza boye bundulu ya Kongo nde makambo totata na kotanga. Selon Matthieu 26 à 59 et Marc 14 53, les Sanhédrines ou les Sanhédrins, parce que tu as évité ceux qui sont en hébreu ou ceux qui sont en les Sanhédrins, pour le jugement de Jésus, s'est réuni immédiatement après son arrestation, la nuit même, ensuite le lendemain matin. Marc 15, 1. Luc proteste et dit, cette réunion avait lieu le premier jour de la Pâque. Comme on a mis dans Luc 22, 66. Jean vient bouleverser tout cela en disant que le tribunal suprême d'Israël s'est réuni par après l'arrestation de Jésus. Car le tribunal avait déjà prononcé une condamnation à mort pour Jésus le jour de la résurrection de Lazare. Bango bela watala bulungani incohérence. Ma tata mazalia wa et comment mi solo bon bien Jean ya zomi na moko na ndela ya makumo ma to koti na Kikongo mbala mu Kikongo ekotela ngai batu baluka ko mwana semi makamu sinini asali nkiabi mangu ya ndi dena ya ndi yo umoni ngai Kikongo ekoteli ngai ti na kati nyos nazo ke lonka ka na yoko lonka ka na mputu ase kotelinga et lingi kolobake makamu entre autres ya longia kongone mwanda nsemi ponga pe lokwa nazana nga moponami maponanga ko banda likolo sikoyo na telema banda bomwana ngai mu pona sambela na munoko bapaya na oko kate na zoba ndeni nga na yeba Kikongo te pona sambela na nga na Kikongo pe vezolo bala kati na nga nyongwana kasi mukolo na kota ka malongi ya bunde Kongo mukolo liboso kana landa ka longia Kongo wana na rendre hommage na mbuta na biso mbuta lukombo na Angleterre donc to landi ka mukolo liboso phrase liboso ka katanga kina makongo mbala moko baluka inga mbala mibale te ozomona wana biso ba siwa dimbu bana bilaka bana bilembo po omona tongo zaki na Congo tozokota classe obligation na école catholique fotanga catéchisme soko yete yengana na losambo lendi bako punition kotanga te bafuka misio na ba bouchon ba balola ba betio na règle na misapi bana epe mukasa yango yenge na bana epe mukasa biyela yenge na kimbantseke na madaila o babengi solo bongo pe na institut ngemba na Kikongo boni institut ngemba la kisi la paix wana batu bayeba kongo na tango akala tango ba mamelo bayeba kongo ba mamelo na madaila ba mamelo ezali bongo institut ngemba yango ezali bongo na balabala misani kasi biso totanga na sima nango na balabala mukasa muke ba mukasa totangi kuna biso bana mupe biso batu tozala deuxième promotion ya gardienne na madaila deuxième promotion ya école primaire epe mukasa matondo tozo tata mana kotanga po to telema muke po to pesa pe masako po to mona makambo na école wana to mona makambo o yete mukola lendi fimbo 1 heure de temps libanda na ba bouchon tala pasi to mona faut kula soko kulite kotanga susute kanisa osala 6 ans na école wana ngana doubla na sala 9 ans na école wana pasi to mona catéchisme nde makambo obligation mukolo okula na kenda te na kula te mukolo liboso balobi ba olongola na école fona bandela catéchisme pona kula na kima na kenda te tana ndenge ba kulu basala makambo na bango na kenda te mukolo efale na kula lobi lelo bakangi nga na nini na bambwa mabe bakangi nga na bambwa mabe bato ayebi siwa mbanza ko bayebi mingi na wenza Pascal mukolo lupango wana komune zalaka siwa mbanza
batongango mibale moko nzela mokali asuka kuna na siwa mbanza tera siwa mbanza mususu na Pascal pa bo to yebi o Pascal wana na kingasani 1 ngambo wana masina ngambo na biso Pascal o babengi o yebi on comme Pascal kasi kombo na solo ezali siwa mbanza zalaka na abattoir ne ba ngombe wana pa to so makolo ngombe tata na biso so makolo ngombe kuna na siwa mbanza bakanginga na bambwa mabe bakanginga wana na gendarmerie wana bakanginga ye siko nana kono yebisa tata na biso nana kono yebisa tata na biso bakanginga mwana muke na koma ina na 18 ans te ata 15 ans te bakanginga ye na lala wana ti baki ko yebisa tata na biso leta azoya na tongo muta moko abimisi nga wana yenga abimisi ngai abikende na teke o aw na bi ninga na bino moko lobi akanga ngai abotoli nga mbongo boni o abotoli nga sans aina na koteka ba cigarette na ya kosoma ba cigarette na na wenze wana sio mbanza pona ngini teka sikoyo kuna na biso na nzela mokali akanga botoli nga ba cigarette na mbongo tata na zimbongo na ba cigarette ba paquet na nga ya légère na okapi azongi silingai tata na biso tokuta na nzela moyena kende kokula ezate otala makambo ya kokula mbala bibale po na sengeleka na kula po na tata mana kotanga matondo donc totangi ya ne balimboli Lazare résurrection tout ça l'arrestation de Jésus tout ça zomona ndenge na makambo lokute tondi awa entre l'enseignement de Paul qui s'oppose à l'enseignement de Jésus lesquels nous devons suivre. Pourquoi le Saint-Esprit qui guidait Paul ne l'amène-t-il pas à dire la même chose que le Saint-Esprit qui guidait Jésus-Christ? Tout non. Quelle contradiction! Et dire qu'il y a des gens qui soutiennent que toutes ces contradictions sont l'œuvre de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Il y a seulement maintenant, tala, mon boulot est allé à ma contradiction, mon boulot est allé à oyo. Pito pale ne to ba langage na biso courant pito palo ezali awa no tondima nani oya loba boy tondima nani esa yeli pena solo makamuna nzambe batu bakamwe balobeza na makamuna nzambe nene na yango bande bona ngai pona lelo to suki awa mbala simane to ko tata mana solo mo pena kotanga mukanda na biso kuna to ya kotanga solo bon penda na nzela ya zomi na misato les miracles de Jésus mala simone to kotangi on yango to subisa na mwalo yembo po ete to zongsa bakulu na biso matondo na yango na tiana no makambu ya vitaki palo yembo na yo matondo usalamu yenge yoyo suka suka